le scam te c'est asali ba o azo sala na ko lo bate batu nyonso tout le monde na ti ba bi Jeanine o c'est le azo jouer na dynastique so ba tigele dynastique c'est le obo ko na bana comprendre que ba golo ba ki bo so animateur mususu peur mais golo nga yo na salia oboka na yepe wana bola na ba golo mususu ba yaka te ke koloba n'importe quoi c'est le na maison mais bano boka yena Big Liton Big Liton a no pesé charge à 5 animateurs na ngambu na yemoko c'est le ano pesé ka yemo parce que ko boka na dynastique ada ba crée parti na 4 c'est le ba crée malonga te ba crée c'est le pour fula il faut bila tchon bébé mais to yebi mam to lo bate to za na mboko yo biso za génération wenge to yebi c'est le pour criner sima faut Big Liton na tchamo mpépé surtout quand on vivre bango siko na dynastie. On comprend? Quand on vit dans la dynastie, c'est Léo, c'est un péré, c'est le Azaneti. Moi, c'est le Natenara, il y a Mangobo, il y a Lité Akanda, il y a Ken Piana. On comprend? Mais tu vois, ça la comédie. Il y a un Lelo, Monseigneur Dangwe, Ngana Goloa. Il y a un pardon. Koyoka biyoka yokote ba golo msu bazoleka na TV na ba internet bazolo ba n'importe quoi pour bazotinda bango et tout mais ngai na ko senga o pardon zonga na dynastique to sauver image ya wenge golo azoya ke azondima ke Big Liton ke na eza faux golo ana souci à faire recherche de poulté maman qu'on se le dise hein tous avons la bande de touche. On comprend? Tu as une bande de touches, tu as tambola, tu as yoka, l'album ndenge zobima, na ndenge président biso utaki na prison abimi, tu as une bande de touches. Dynastique na maman na bon oyo ko tombola président na niveau moko sakana te. C'est là pour me dire maman ki na yaki ko senge pardon, yango na don na senga o pardon, Monseigneur Dangwe zonga na dynastique. Faire recherche de poule ko landa buzoba ya seleote Monseigneur Dangwe zonga na dynastique to sauver image ya wenge biso do bana wenge malgré le to koma ba goloa mais to uta na wenge Monseigneur Dangwe za mona wenge faire cher de poule za mona wenge to tombola ki wenge men wana dynastique beta grand maître Lombo Makiadi la meilleure par rapport à Nine c'est que JB Piana vie ba sara ba ventina amida yo a journaliste Boluka Boyamba JB Piana a expliqué biso pourquoi Abouaki Amida tu es la meilleure. Il y a pas venti donc c'est que ateka ana Amida ba précaire ateka Amida définitivité. Parce que biso après qui golo biso doit battre INC di banga ne sel biso passe. Tu comprends oui, tu comprends Boluka ko yeba ki mais ya précaire bien définitif. Il fallait poupa tu qui lelo fallait poupa na Virginie Manganga babundi kuna na Côte d'Ivoire tant que on essaie de niki ko ça et ça n'inga passe na regretter na art na niveau ya artiste akokai komiki tati na niveau na dia oui donc mutu na mutu ana ba sentiment na ye toza na Congo to yebike mais na misa comment la journaliste et Indeki Mabe samedi 13 novembre 2022 awa na villa chez Dani Dende le de Madrid. Oezwami na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne yandi melangaike ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelangaike la Dani Dende eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza ko uta de partout dans le monde baza na pose ya ko passer ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs. Et pas Yemoko, Dani Dende le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Yayandi Melangaike, na occasion Oyo et Sangisaki, bateau Tubakendan Sango, et Zalaki avec impact na idéologie. Na Kokota, Botu Nangai Nini, Tomonaki présence, Yaba na poto, Nanumo Sese, Oyo, Bautaki fraîchement Mikilia poto, Bayaki Awa, Ponako savourer, Villa Dani Dende, Nandengya Kosaranate. Après, tu es comme entrée, il y a Patrick Boyo, Nzetambila, Kasavubu, Ekoyate, Yepe, Ayaki, toujours avec un partenaire d'idéologie, na cadre, il y a retrouvaille, Kakandenge et Zalaka. Yayandi Melangaike, l'architecte,
très intelligent. Simeon Musindondo Mundondo Yaba Simeon Yepe Ayaki na Villa Dani Dende toujours na kokota na ye Bayambani accolade na le Real de Madrid Betty Lisolo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe Aeko Fanda. Yaya après Yemoko le véritable code. Ya Willy Mouché du code mondial. Yaya Boebape Ayaki. Akitaki Tangwakiti Bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table. Kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondi samaki na esengo na ndenge ko sakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya ko sakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi Izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali isine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie. Très heureuse pour moi de vous retrouver, moi la diva Sandrine Bamana, autrement dit la Taylor. Merci de nous suivre de partout, donc merci d'être là pour s'abonner dans notre chaîne Tumba Oya Zakari Mwamba. Donc autrement dit petit Zacle. Merci Bilos to bolingara biso to lingara bilo makasi. Vraiment sengola biso ezala tant bozo belé wana vraiment bozo commenter, bozo liker vraiment et ça la biso bien surtout dès quand dans le baraba critique na bino ba critique na bino ngo ça la keto to améliorer musala et ça la vraiment qui to makasi. Aujourd'hui je suis pas seule dans ces plateaux, je suis avec un Gaulois, un vrai Gaulois donc aïe aya osenga ya Bill pardon azonga na dynastie. La dynastie parce que ayoka ki babiloko bi kinto la boaka ki na dynastie wana vraiment ça li que bi sera longo au sala mo trop makas la dynastie donc voilà yango yo kosenga Bill Clinton azonga la dynastie et à part wa to kolobela pe ba actualité ndenge zo kendeka na mboka quand na lobara mboka oza so la muki ba actualité et zo bota maseke bota ma je tiens un grand merci à notre partenaire de notre sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta, le vendeur de Rennes. Papa, bon séjour à Kinshasa. Donc, merci et Belé Nayo pour nous soutenir. Biso vraiment à Tumba. Pourquoi pas Yannick Kini à Rambox. Babilom qui détient les drapeaux de Poussouda Fouana. Trésor Moutué, Moutu à dollar. Les Terminators, le roi de Mekato. Tumba. Je dis un grand merci aussi à Dani Dende, Babi, le Real de Madrid. Dani Dende, le Real de Madrid, l'homme qui arrête les temps. Pourquoi pas Pablo Kine Babi les seuls uniques déclarant na kati Luanda wana vraiment ceux qui ont pour ça ba conteneur na yo vraiment il y a ba condition qui te contacter Pablo Kine parce que il est le seul unique déclarant na kati Luanda. Un grand merci aussi à Dadie Mondo Kolo Yoji et motema Karine bama ma grande sœur chérie on va bien dans son lo baron simba motema po talara ya resamba kote ezate pourquoi pas na bido souvent bien Roger
ya Roger Ndonga les colonisateurs. Merci pour ba matériaux vraiment ça la biso qui tourne makasi to zoyo ka ya Roger Ndonga les colonisateurs azawa na pena pour la soutenir biso na tumba et ça la biso qui tourne makasi comme on a pena Roger, pourquoi pas l'architecte un très intelligent Simeon Musindondo. Il y a Simeon Musindondo, Simeon, donc vraiment l'architecte. Un grand merci ici Kozali. Merci Bele bonne année na binonio surtout vraiment bolingara tumba quand dans le baki nazanga monter nazana kikoyo ça et les Gaulois. Kikoyo ça les Gaulois, bonjour. Ouais, bonjour Sandrine Bamana. Merci vraiment. Nengo yambinga na tumba TV. Toujours. Chaîne à mon nene. Donc ils ont bosso na likia na tumba donc nana plaisir au saranate mais ba série continuer zamba bosso même bala soukate. Voilà. Tumba TV, il y a petit Zacle. Toujours. Petit Zacle donc. Ya ko loba kutezate. Soko le kaka te donc c'est que maman loba na tina de. Oh. Soko maman tina faut ba benga yo. Oya na tumba TV au PC là. Ndenge biso lelo en tant que Gaulois, na tumba TV na PC là. Donc c'est ça. Et là on y est poussé oya osenga bill pardon pour azonga na dynastie kikoyo ça. Non, et là que vous me poussez ngai na iya na tumba parce que na yebi question na leki na tumba monde entier et oyo ngai. Hein? Ta dynastique eza album osanga ngode. OK. Faire recherche de poule tant azwa ki initiative wana muta liboso kontataki. Yaki Serge Nenan. C'est le Scrum. OK. Muta liboso ya kontataki ezaki Bill Clinton. OK. A présenter le Bill Clinton projet. Et ba tête nyonso twana ba yeton ba moni que Bill Clinton a accepté projet wana. OK. Peut-on ba tourna e. Au solo le té na solo na Bill Clinton ba ko vérifier pas Bill Clinton. En tout cas moi na mettre solo qui c'est bon. Ndo mona ki ba Jackie ba yaki magaya Jackie azane suna dynastique té. On comprend ba Jackie ba yaki ba bindombe ba papi kakole tout. Oya Jackie a longa dynastie pour année. C'est déjà aventuré. Siko longa na tumba président zo comprendre G oyo c'est le azo jouer na dynastique. C'est le hasard na poser chèque à dynastique. Non que récite à dynastique. Soutenir faire rigolo na dynastie c'est le à porter parole té. Président faut comprendre que rôle c'est le azo jouer permet les qui porter parole. Mais c'est le à porter parole té aza talaku. Asala musala. On comprend. Tu répètes Bill Clinton na dynastique té. Sandile bamana na yoke loko moko Bill Clinton na sali na dynastique. Hein? Azongisi papa le tumba na animation. So yemo so boire on a qui Bill. On comprend. Quand on me dit que il fait la papa moi na liboso tangi ba faire ba ni tout. Oh. So ka boki we raso na suka nango. Asa mabe. Nana ngwa yebite ke biso nyonso tout. Sandile bamana. Toza génération wenge to uta na maison mère. Biso tout ebi ke peng na biso za werason. Tant werason a se présenter na dynastique té a tindeli biso papi kakol et ça déjà que a se présenter déjà. Voilà. Parce que soit c'est peu la guine loko ata quand tinda papi kakol té. So qui ba dédier pas Bill Clinton. Ma beza. Serge il faut que là atika ba vanti wana zo jouer wana. Bilo zo jouer na za ki mangobo. Tu connais si c'est le scrum à Salini. C'est le scrum. C'est asali ba ozo sala na ko lobate batu nyonso tout le monde na tiba ebi Jeanine o c'est le azo jouer na dynastique. So ba tigele dynastique, c'est le obo kona bana. Comprendre? Tu que ba golo ba ki bo so animateur mususu peur. Mais golo nga yo na salia. Obo kana yepe wana. Bola na ba golo mususu ba yaka te ke koloba n'importe quoi. C'est le na maison mais bano bo ka yena Bill Clinton. OK. Bill Clinton a no pesé charge à 5 animateurs. Na ngambu na yemoko. C'est le ano pesé ka yemo parce que c'est le azana ba crime moko ba décrit. On comprend. Tu as confirmé ngo président faire yemo ka yebi to ba longwe maison mère. Ba ke ba c'est les marquis. Bill Clinton monte à boire générique mobimba. On comprend. Donc si c'est le atikali na maison mère, ba c'est la lecte générale. C'est le boire contre combien la tala 5. Au moins comment Bill Clinton a no pesé. Bill Clinton a pesé à kilo à 5 animateurs. So biso siko ba oto yebi esprit wenge parce que dynastique des esprit wenge tunga to zongisa ba système net ba ki buisa pipa ba la kelele ba ni non comprendre
sikoyo toza sikoyo na esprit wana c'est le azo jouer rôle moko boye so batikele makambo c'est le ako sala makambo te na combien le cœur obwaka na dynastique ala ba crée parti na kati te c'est le ba crée malonga te pe ba crée c'est le pour fula il faut bila tchango mon bébé mais toyebi mamtolo bate toza na mboko yo biso za génération wenge toyebi c'est le pour créer sima faut big to na tchango mon bébé surtout quand on vivre bango sikoyo na dynastique on comprend quand on vivre bango na dynastique c'est Léo, c'est un péré, c'est le Azaneti. Moi, c'est le Natienara, il y a Mangobo, il y a Balité à Kanda, il y a Ken Piana. Vous comprenez? Il y a la comédie sur Internet. Pour nous, il y a base, il y a Babango. Mbouta di kasu. Au moins, la rane pas. A outa pe pas mbouta di kasu. Au moins, la rane pas maboke. Parce que où yazo luka a okokangote. Yo monga na yelelo, Monseigneur Dangwe, ngana goloa. N'a kosenga o pardon koyoka biyoka yokote ba golo msu bazoleka na TV na ba internet bazolo ba n'importe quoi po bazotinda bango et tout mais ngai n'a kosenga o pardon zonga na dynastique to sauver image ya Wenge. Kiko ça oui c'est biso yo za golo ya ndenge nini le vrai golo ba golo nyuto le ka non akende na ye osala loro te nano c'est le azali to luka ba animateur mususu mais yo o se permettre o yati awana tumba o rosenga bill pardon expliquer no biso za golo ya ndenge nini golo azoya ke azondima ke big litona ke na eza faux golo oh ana souci à faire recherche de poulté maman qu'on se le dise hein OK tous avons na bande de touche. On comprend? Tu as une bande de touches, tu as tambola, tu as yoka, l'album ndenge zo bima, na ndenge président biso utaki na prison abimi, tu as une bande de touches. Dynastique neza maman na bon oyo ko tombola président na niveau moko sakanate. So ba sele so ba kadia ali président CC. O mezo li CC parce que ko pede papa maman Jude était zati. On comprend? Pe dynastique ngana contre ce que salami pona koluka kokwesa mutu moko boye bosangana Fox po botindika mutu moko boye wana za na tinate mais sozo sala magina ndenge ba ancien maison mère nde ba présenter ki projet na bango hein et sala mabongo ekozala bien Big Piton azonga na dynastique faire recherche de pour notre président en tout cas ils ont bal boso beba na Big Piton te bo beba na depuis na maison mère bo beba na les marquis bobebana ngana ko expliquer Big Liton te Big Liton peut ba ko expliquer peut faire recherche de poulté ba yebani très bien bobongisa bolanda Serge Kadiate Big Liton Monseigneur Dangwe zela po mdi mama ki na yaki kuma ko senge pardon yango na don na senga o pardon Monseigneur Dangwe zonga na dynastique faire recherche de poule ko landa buzoba ya seleote Monseigneur Dangwe zonga na dynastique to sauver image ya Wenge biso do bana Wenge malgré le to koma ba goloa mais to uta na Wenge OK Monseigneur Dangwa za mona Wenge faire cher de poule za mona Wenge to tombola ki Wenge men wana dynastique beta grand maître Lwambo Makiadi de loko rekria ngote bezo bomanga fort Daga bil azongi si veut tumba na animation da yemi veut tumba so ba bilo boye et kendera na dynastique c'est le ACN c'est le ACN na dynastique créa kilo lo Monseigneur Dangwe c'est Léo un qui jalousie ou abandonné ils ont depuis maison mère ils ont mambalé l'autre un qui jalousie mais c'est le c'est un péré bamana ko privilégier mingi Bill Clinton par rapport à yé na maison mère et tout mon salaire de privilégier Bill Clinton asa Bill Clinton azaki médiocre Big Liton a médiocre dans l'animation dans la maison, mais bah privilégié. Tiens, Big Liton c'est un guerrier. Moussala a un bando tombe la Big Liton. Big Liton dans la maison, mais il y a qui travaille là. Big Liton écoute assez dans la maison, mais pas ta. Mouté écoute au premier album à boire qui ont bandé tisuka. Yo zagi wap. Il y a travail. Ceux qui jalousie wana, ils n'ont pas passé l'autre lelo. Bamana. Ngano to bana ngolubana te toza mwa bakanda mais na miso batu basala mwa semblait muninga ya pesi yo mbote yo se minene wana pena ki wengo pe beba nango wana so ya so ki spi wengete wana ko miki ndoki ki kadia ki mutema mabe
te ya baki azaki de ka pembela accès ke yene ko ba yoka na rate ba ko pesa na pembo tete ba sa assemblée na miso ba to esimba te on sa ki acte wana te mona te ke ezaki mutema mabe ezaki mutema mabe esika obongisa ba makambo ezali mais en plein air te makambo ele kan direct na TNC ele kan direct muninga big ton pe ba pe ke ba na problème mais tali mutune se le autre uta ba maison mais ba problème c'est ça ya ba cousine interne. Ouais, c'est le Big Liton. Voilà. Et puis, ils ont ma cousine interne. Na robong ça pena masalanga mais dans public boye, faut na pesa masalanga mbote. Mais yo pe masoko zo jeter. Ya ba te bebe ba pesa mbote na njela pe ba pena ba problème. Est-ce que pe ba arranger en pe zali? Parce que si on arranger makambu, e banaka. Ya ba cousine interne. Ba bana mai ba ebanit. Yo se faut l'accent sur en public. C'est le maman aventuré na niveau moko sakanate. Place une autre na musique te a Lionel to mo kendela yo c'est le faut que na théâtre. Voilà, donc là vraiment vous constatez je suis avec Kikoyo Salé Gaulois et donc ayo senga Bill pardon Bill azonga la dynastie azonga vraiment la dynastie au sala kitoko makasi. Là je dis un grand merci à maman Clotilde Bondo babi plafond des reines donc nga bien que leader vraiment social nyon surtout vraiment maman Clotilde Bondo plafond des reines pourquoi pas celui qu'on appelle donc vraiment Thomas, pourquoi celui qu'on appelle Erjou Labila, je t'ai sali là aussi. Je dis encore merci aussi à Aigle Manzaka Thomas, donc depuis quelque part je t'ai sali, donc merci beaucoup Nabino Kikosa. Lelo album ya nani ya Papa Chéri Olandia omonya ndenge nini par rapport ndenge zo bete na RDC et partout qui ont ndenge nini. Album Papa Chéri beta na RDC na RDC ya biso ka Kinshasa ti omoi ba vie wana ba jibe piana ba vie moko ba musique ba yeba makambo veneza pamba ta vanda silence à 12 ans bimsa album te ayebagi mais ce que muto a conseillé bimsa album a te venere ndeni omelo rezate ma papa ebeta wapi to fete a toyoki eloko moko te ti siko toza ti lelo toza le 7 janvier tozoyoki eloko moko te donc ma papa donc ve 0-10 musique eza sous na niveau na bino te musique ekoma pa bapetit bosoutenir ka bapetit lona osepela baviana mpo anini baomo bandimi ke bapetit baya makambo bafungola bapetit motema ba continuer à fungola bango ba soutenir ba petit makambo za supa na bango te ba wana obetaka ba chaque samedi chaque vendredi ba liaka na mbonga ba concert mais album to ki pe na papa to ki pe na kati ya album wana boaki Amida Chature est-ce que za mabe to malamu selo yo ko boaka ba po batu musu bazolo ba non ya ko boaka Amida te Amida azada sa bala et tout bala quand même za mabana est-ce que ko boaka été ou comment va foutre ma bé. Oui, bah, il y a mis dans mon tour à changer d'identité à JB Piana. JB Piana, il m'a rendu l'icolo. T'as là, comme JB Piana, comme il pèse ça. Binadama, souverain, tout. Bah, logement à l'icolo. Tout le monde a chitan d'eni. Motopamba. Moi, c'est bien changer d'identité à mon tour. Ce qu'on a, moi, c'est un gros. Il y a un album que Amida, tu es la meilleure. Mais on a pas vanti. Maman ba na ngai bimina libala bake ba balie une fois pas mutu moko boy songolo pagala et simbite azongi supa na ngai abimi su bake su ba bwaki e ba balie lisusu pas mutu mo songolo pagala o bazane tilelo après ngai devant batona bake moi sans la meilleure par rapport à nini c'est que JB Piana vie ba sara ba vanti na Amida yo a journaliste boluka boyamba JB Piana a expliqué biso pourquoi Abouaki Amida tu es la meilleure. Il y a pas vanti donc c'est que ateka Amida ba précaire ateka Amida définitivité parce que biso après qui golo biso doit battre INC di bangane sel biso passe to oui to siko goluka ko yeba ki mais ya précaire bien définitif on comprend JB Piana ba le loko moko boye ezalaka yena Amida mais ça sera bien il boy ambe une émission boy ambe Sandi Bamana elo ndongweza na kati wana boki tu es la meilleure non muta changer identité na yo
jibe piana mana mboko vraiment jibe piana souverain binadama awe komi benga motopamba ay benga motopamba ashita na komomo ya protection oko sekete moi ça kimaye ane peka motopamba mona changer identité na déjà komomo ko batama mutu mwa tiolo ezate motopamba ti donc motopamba moi ça ko kimaye elo boye ko mela tutu ko komela ne boule via pesa ko mwana motopamba. On comprend? Si vous lelo biso to lata ba passe wana yo moko si lelo yo tu es la meilleure. Par rapport à ni. Par rapport à ni. Ndeka li banga ndeza na succès zo beta mama kasi ndango wana na album wana. Yango ne na succès ko le album. Donc yango siko ke il faut boya mbaye soit à ça la conférence de presse. Il y a album te pour album simbité. À ça la conférence de presse a démontré pourquoi Amida a la meilleure. Donc à ça l'album T. Mais à ça neka ya bien il banga wana ka. Il banga na succès. Collègue album. Sur ça conférence de presse et album na mamni. Album est simbité mais il banga de simbi et créé polémique. C'est la conférence de presse souverain expliquer biso pourquoi la Mida a la meilleure. Ils a la bien ma casse. Vraiment parlons de Fally Ipupa, toi qui les lo Fally Ipupa na Virginie Manganga, babundi kuna na Côte d'Ivoire. Tant que on essaie de donner qui comme ça. Et ça n'inga passe na regretter na acte na niveau ya artiste à kokai comique qui na niveau na dit. Oui, donc mutu na mutu ana ba sentiment na e. Toza na Congo to yebike mission na mission comment na ba journaliste na e. Fally présent ba journaliste pe ba kumisa ke tongo midi pourquoi so za journaliste mo ba boya ka yo ko créer polémique na yete za normal na ndé na bale to yebi ke to za ba ta vita ya imana ya mazembe za opinion na ye ya sentiment ya renaissance ya sentiment ne activement artiste la sali to koki ko lugate ke to masque yango asali bien te na kilo ne na niveau na ye lelo Virginie Manganga simbien elamba collé ba tanga bango si PV na Virginie Manganga tala kilo artiste to kitsa Virginie Manganga te to kitiste Virginie Manganga za mutu aza seng nanga na travailler na ye na Canal Kin pe mission na ya transmusique ngam na no filmako donc c'est un ser na ba Serge Makoso ba Roger Dieye donc aza seng nanga na kitsa te mais na niveau artiste donc artiste na biso a frappaka partout biso moto to monaki to tangaki bilan na ye il y a espoir wa sali na 2022 donc as artiste de moi ko sakanate il faut y bandeni ko se comporter mbala sima mambo zonga te donc makamba boema ezongate et kitisi na niveau na ye donc na regretter na makasi lelo yo Virginie Manganga akomo beta tolo apandi ba voice netinga iboy na kole Fally et c'est ça malam ya malam te nanga mo pe na zo regretter na ko to mso comprend que c'est pas luka base na ye mais soit ta sera luki base na ye muta créer base na sera luka ya nani ye moko Fally Ipupa pourquoi okoya obo kele mai na faire osani pourquoi afinga kayo te là-bas et yo aigle fallait ça aigle aigle pe mutu nyonso tout place na entre ba mbale nani yango banda vraiment makambo ngo ti comme niveau o kolanda vidéo soit ba voice o etamboli et nani Virginie Manganga ba pesi raison à la police après avoir la police avec un hôtel wana a vérifié la caméra cachée et hôtel wana ba monique c'est Fally Ipupa nde ayaki envers Virginie Manganga na 5 éléments na ya zangi na bango selon la police de Côte d'Ivoire mono que ça menace pourquoi bino boza 6 boya contre moi soit za ye moko bo menacer ils sont la biloko que Virginie Manganga a gagné tant ba genda ko tendre bango sur PV na biloko mo bongo donc et ça vraiment malamu te artiste mbala sima kozonga ba mamote Jésus Christ balinga ke pa batunyo sauter bon kaka yo mutunyo so batu tu balinga yo ezarate osala musala na bien mais ye bango 100% okozo 100% te parce que na vie za mutu mususu ofinga yete bubunda te mais lo baginga sandi ba mana na sepelanga na yete c'est normal au moins il y a la réalité vie voilà si quoi les artistes pourquoi ils ont réalité vie Virginie Manganga ça l'émission afinga kayo amena sakayo kutuko finga mususu ezape kutunde afula yo asa le publicité au PC le côté donc bazanga ba maîtrise wana ba bani musique lelo te
il faut ba maîtriser et se multiplier ba kola nango ba yeba ko simoter ba problème mo bongo et ça tout problème te monde vivant ande bongo. OK, monde vivant bongo. Parlons d'héritier Watanabe. Héritier Watanabe était le 25 décembre. Mais bato belé bazo le bon non, il fallait pas tcha date wana, il fallait apousa ngota mo mukie et tout pour na mon concert il y a le 25 décembre et les kain ndenge nini. Bon concert et les kain nango bien parce que toi juger concert wana na kilo ya héritier Watanabe na niveau na jeune leader moi jeune mo bazana à venir rebeller donc soit récité na premier concert encore récité na deuxième na troisième parce que azana on a venu mais na agine andima ko beta stade de Maxi donc a osé andimi ils a ba musicien belé ba benga ma grand musicien mboka na biso ba benga ma te ba grand musicien mboka na biso na pakuna rosata ko beta stade de Maxi voilà. Mais na affiche mboka makoto yebi kaza grand musicien to kotanga ba kombo na bango te donc bazama ba monument ya musique congolaise congolaise mais ba beta stade 20 mètres ata stade de Maxi te lelo soko yé na stade de Maxi au vérifier ba mission ba beti na stade de Maxi au moins un peu kombo oui mais il faut ba stratégie de mbalasima soki héritier ozonga susu na stade de Maxi il faut ko ba stratégie pour nga na mona neti date wana il y a le 25 décembre, il ne fallait pas que toi, moi, un peu conseiller au niveau du bureau. Parce que surtout le 25 décembre, les parents surtout fêtent na bana ba bandago. Surtout éviter date wana ba voter comment il y a le 25 décembre. Quand on me pèse après résultat, il y a ma c'est pas ça qui. Mais na niveau il y a héritier en tout cas, coup de chapeau à Motona Tembe, à Sani Maramnae, l'esprit Wenge, parce que l'esprit Wenge Zaga, Betande, Yembande, Binande. Il y a un tout le monde qui est héritier à Salaki, à Koti, à Banina, qu'on remercie Nzambe Nae, Nandié, ma frère Patrice, on me dit souvent, et attends, voici ici. On a bêta avec son frère Patrice. On comprend. Tant à Koti, à Banina, on comme Nzambe Nae, nous. On me dit souvent, oh, il y a frère Patrice. On comprend. Et puis à côté, na répertoire, en tout cas, Maramozaki bien, ba betaki, ba yembaki, ba binaki, esprit wengenda ngwana. On vient d'avoir blesse boule à l'obadon. Yembande, binande, betande. Il y a un héritier à ça qui Moussalam Roland le 25 et ba tupé ba bimaki, ba zoé Mbappé héritier, oleki, na koyemba. On comprend. Ils arrivent par rapport parce que bato ba yaki. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, vraiment, bato bayaki basepelaki vraiment le 1er janvier à betaki na Angola. Na Angola. Au moment qui concert en groupe de sundenge ni. Te Angola en tout cas mais yaki suka. Yaki suka faut mona vraiment que voilà maman na yangiama héritage ba relève ya ba pagayo we rasona no sa na Angola tonga kiti na Angola oye mo yemba lokola na Angola bayambaki nga lokola roi nje momo weka so yimbati pona Angola bayambaki nga lokola roi de to komo mona sikoke nde bando yamba weka so lokola roi na Angola lelo ba komo yamba ba héritier on comprend ba kendaki na ndeko na ye na ni ndeko na ye Fabregas pe kendaki pe na ndenge mais chose grave nga loko yo donc ba Fabregas aye bazo yamba ye na kombo héritier ole ba yamba Fabregas mo ye elegele biso surtout Fabregas ba kimisi ba kotisi na mutuka na ndenge ko bomba po ba kenene parce que public yaki wana ba ko ya mande héritier so ba ki surpris ba moni Fabregas te héritier yo mona présence no ba to belela kaka héritier koto msupe epesa mwana mai pe mayele mwana mai face à la remontada face à la remontada Fabregas asinyaka na maintenant mona na comprendre pété asui ta mort belé bopoane ya muta makambu a continuer kana ba makambu wana continuer nango soit une ta mort ya omona comme kuta na be humiliation oyo on comprend à ça la remontada on comprend donc remontada dans ça dit que à renouveler moi maza ba biloko akalo azwaki akene so azwa biloko asika on comprend que a otomba mana automba ce qu'on a comprendre est-ce que moi na oyo bimisi beaucoup comme on est rancune entre ye na bina file parce que tout le monde concert ya betaki na nini na Luanda wana bina file zo seka pour ça qui piaka
est-ce que moi na pena ko sala papa na ebongo bon moi na soki na papa pe baza suna ba relation moko ya malamu te ekomaka bongo tina ba famille pe to mona yango hein papa soki o maltraiter mwana trop mwana na pe azaka suna affection pe ya papa na te to mona bana misu bakena ndima na bango oyo bagima kango mama zaka papa to mona ngo a présenter pe ke wana papa na mais oh papa nene yeyo mais kabina affection pe ya mutu musu po mutu ana la kisi affection donc yango moni eza makambo so s'est passé entre Bina Filé na Fabregas donc c'est que Fabregas azo se respecter devant Bina Filé parce que ne bandeli na bango Bina Filé abandoko ndima père na ye azo le kanga na ndolo ba mais en tout cas type yo carrière boye vraiment eza bien ozo ndima père na yo et tout mais du coup Bina Filé a changé maloba et comment que Fabregas aza hypocrite ba biloko moko boye aliaka soki aliaka cesse donc ba yebani na ba maramo boye sali ke koma bongo biso to yebite mais moi je pense que soki nani Fabregas a continuer à respecter et que se respecter devant Bina Filé et nani limite que Bina Filé a changé maloba vis-à-vis na e donc c'est un peu ça donc c'est que Fabregas ndé a se respecter na ndule rose à la paix et pexité que moi na betu makambo Bina Filé beti makambo tam super papa ko rapé ko maintenir té amwa luya lo komo ke pa lifa mais ndimeka na lifa na lifa na liya lu ne ndima kaka akoto pe papa ko ya pe bo pe featuring on comprend azongi so pe so ba ngina ba relation malam so ba relation malam ezate donc et si matin mais moi na mai asala remontada a renouveler ba bon voilà ayebi akenane musika te kana matete voilà mai asala vraiment remontada toujours on a dynastie toujours on a dynastie suka na makambo na bi est-ce que ndenge senga pardon mote ke ba golo musu ba sepela na ote po bango souci na bango déjà ba koma déjà ba message bango souci na bango ezake bill nde alongwa ba remplacer mutu musu abeta mais yo yena likambo ko osengi bill pardon bill azonga mote ke créer ba problème na ba non la ça peine ba golo nyonso tout un frère gaulois il faut soutenir ngai donc on va soutenir ngati a faux gaulois on comprend dynastique exam suka na bo na niveau moko sana te oyenga ina golo mais on sepela te na ba présence ya ba soleil na dynastique mais abengaki ka ya ba te na sepela na ngote soleil bete na maison mère te soleil az esprit wengete soleil bete na maison mère donc to loba idée o ezalaki unique maka yango wana voilà ya ba ancien wenge ya maison mère ba bete loko mobo ba mema biso na ba koralo to bando yoka ya kala soleil osani na korala la maison mère au moins on est scanné makambo beba ndango wana on comprend kotwana ye moi za kolo projet to ko condamner à 100% mais présence à soleil na dynastie biso monitina na ngote personnellement ngai en tant que gaulois donc biso za ba gaulois mo boye ngolo bateke le roi présence à l'erreur je peux ndimika erreur wana te ya côté moi biso to un esprit ya la samba zake moko wera son akolo ba pe boya yoki pe ba mélomane na epe te presi boyete combien faut te na la sambana ah bana maison mère on comprend vraiment kitimte oh bana maison mère on comprend ah OK ayo kipe décision na pe longwe to ça nango pe na ki golo pe on comprend so ba golo oyo o bazo comprendre mabe ya ba golo o ba yeko yeba ka faire cher de poule en tant que leader mi pe na mo pe na ba mbokati ba ma biso ba vrai kinois o to bete yo sur la faire cher de poule depuis ndenge bazalaka na wenge 4x4 ba fort nini o weka sona ndo sala pona petit na ye o weka sona ndima wa moko za la rancune na masane jibe pia na pona ko pousser nani faire cher de poule weka sona ndima ti cher de poule azota espace ta akomata talaku ameba meme na conseil je crois soki ya Côte d'Ivoire weka sona suspend de Tutu Kaludi eza ba golo mso ba yima solonga na lo eza on va bien kapoka ke faire cher de poule azo espace vena alingi petit na mais ce que petit na zena banjela o masana za nango et mon masana pe jibe pe na ko poeta ah yo maso a pousser petit o nene petit to za banjela ndenge moko alors moi solo so faire no kundama parce que na mo banjela ndenge moko na jibe piana mais ce que weka son massage jibe piana azon ndima ko zo risque na masana e pour na pousser au petit allez-y comprendre on comprend donc c'est que weka son na souci petit na
Si le conseil n'y a pas de président Ferregola, il y a un abenga Bill Clinton ou bien quand on sengi pardon et puis Bill ou bien quand on est dans début émission, faire recherche de poule, na Bill Clinton, bah il bani très très bien. Voilà. Bah il bani on c'est le article là dans la maison même. Bill Clinton a fait recherche de poule bah qui n'a les marquis. Mais souvent nous sommes les marquis c'est le hasard. Parce que le projet n'a pas été en Angela. C'est le hasard. Aïe masolo va selon les marketés. Basolo lango Bill Clinton na fait recherche de poule na JDT. On comprend. On a c'est le hasard. Na Serge Mabiel, on a c'est le hasard. De masolo c'est le Bill Clinton na fait recherche de poule c'est le hasard innocent. Atiko côté na makamwana. Azate. Bill Clinton na fait recherche de poule ba meilleur ami, on a yebi baza ba meilleur ami. Ba yebi ndeni ba kobengana. Quand on a sengi pardon, pas mon seigneur d'angwe parce que na santé que Makitonge ma siliki. Hein? Biso to ba to longolé. Mais na propos Makitonge abi né à longwe na dynastie. Donc c'est-à-dire que biso longoli était. Ba acte s'est passé, Makitonge s'est payé na ngote na abi que à longwe. Donc yango ngai le vrai Gaulois na ko senga pardon mon seigneur d'angwe zonga na le maquis. Et la dynastie plutôt, zonga la dynastie, tout ça la fierté, tout continuer projet à dynastique, n'engo solo là qui on a masano fait recherche de pour. Parce que bon mané ba banda projet. Faire à ce projet associer Moutal Bosso et Bill Clinton. Donc c'est que bon on est babi valeur à projet. Babi c'est le neto qui Moutal Bosso par rapport à nan. Na mamnyo surtout c'est le net na maman le marquis. Hein? Et dans la dynastie. T'es Bill Clinton d'Agui Moudat Bosso. Faire Moudat Bosso contacter avec Bill Clinton. Ok. Comprendre? Bah c'est le bain à Sima. C'est le hasard l'oroté. On comprend. Est-ce que c'est le la macambo y a salinini? C'est le hasard Moutat Luga ba base. Au moins t'es na miko le cas à bête na bête na nina imika. Pour y aurait que aigle bêta na stade de Marty. Yo bête na imika administrateur imika tikala ko mona yote atika mona ni ba membre bureau na. Au moins t'es à théâtre. Pe ba panona et les carans na ba réseaux sociaux to tambo la ville à Kinshasa to tika mona ba panote to tika mona ba billet. Vieux juste ka demander à côté là il faut tika beta concert là. Venant à protéger c'est le niveau moko ya ko santé mo ngelo c'est le azam munoko c'est le munoko zo c'est le ana produit sur le marché wa ko tia munoko devant Bill Clinton. C'est le muninga Bill Clinton te baba ninga te ba yi ba collègue na maison mère. Wane lokote. Combe. Ouais, bilora bato atie maloba. Wana za bilora bato za ba Brazzaville atira maloba. Et l'autre, c'est l'autre devant Bill Clinton. Bagi ba collègue na maison mère. Mande ba panjana ba collègue te Bill Clinton na niveau musika ko leka seleo. Baba ninga te sela beta concert. Na yemoko. Abimisa calendrier na. Ate abimisa calendrier depuis le na maison mère. Asa ba calendrier ba ninga ba sala te ya 2022. Il y a ça la calendrier donc il y a des nénions surtout à 10 ans à Betawap. Il y a ça à 10 ans. À ça rétrospective il y a 10 ans. 10 ans passés. Aïe la biso à Betawap. Mais Bill Clinton sur yebisa ça la rétrospective na yo a rosala lo ba maman la ba concert à Beta ou abundisa Jibe Piana ou Erason Kofi Olomide. Monseigneur Dangwe Bra Congo a Kimi maison mais Bra Congo a signé contrat na Bill Clinton. Donc mbongo we rason banda kolia Bill Clinton pe ko mai koliango. Yes go seleo asala contrat wa. Société ni amboka na biso et ça là c'est le confiance ya signé ce contrat. Exact. De bazan ndenge moko te. Donc yo za na charge ya yo moko seleo mais Bill Clinton a boka na charge à 5 animateurs au biso ba Gaulois to bi valeur à Bill Clinton to mona grandeur à dynastique ndenge ezala to za na posa ya Bill Clinton na dynastique. Monseigneur Dangwe limisa selo ya mambo sa te selo fakola. On comprend. Monica là hein moi santé hein Wendo ça peine taza mwana muke to sipote na babusoba lelo koma na mwa massa njote koli kola pena makanisi kola pena mamunyo surtout on comprend ta sona njoto selo ya komi nango lelo a se comporter dongi ndinga zo se comporter bon bila mninga na ete bila leki selo musika tozo ngaka na maison mais leki depuis maison mais
toye na dynastique moi ba market to yoki ba fuita bilo ndenge bimi kaka Bill Kinda aliboso so biso ba to na souci ya nini ya dynastique tondima to pete ya Bill Cliton mais bande ngolo musupeka ba gola on ba avec non yi pata so akena yi ba kozwa remplacer muso ya roboa ka wana ba 5 animateurs ki ba kozwa na ngolo ba kabino ba kozwa ata nanyo roi David bazura David batie wana e ba buaka na ya roboa kutu makasi mais roi David pesa na 4 azana 4 à 5 animateurs o ba buaka na c'est Léon Alex général non le ba ke Bill Cliton na charge à 5 animateurs y compris ba roi David banani ba brigade ba prince d'Angola ba Diego mususu na ni Lobezo moi ba 5 so Bill Cliton sona ina charge na bango surtout 5 wana on comprend so biso sikoyo toza na posa ya ko rêver harmonie wana ezaki na maison mère ya ngwande ane dynastique c'est le mopanzi Bill Cliton mopanzi basale biso loko Bill Cliton azopesa makambu c'est le azopesa ye Bill Cliton a soutenir c'est le pas bana ko soutenir depuis maison mère a ko soutenir petit na dynastique ne souci biso doza nango bazongisa biso image na maison mère parce que to biso tuna bango na basele na ba frère na ba Bill Cliton to uta maison mère on comprend bazongisa biso ko na image na maison mère papi kako na drum alimbonda na mbonda frère kuna zoyemba koto babindombe koto angaye soleil rosala nini soleil zoyemba na place ya Jani obe azoyemba na place ya Emelia soleil to ya Lacoste azate projet présent s'il te plaît eza projet na yo ndenge ozwaki yango biso bagola tozalaki te soit ozwaki yango na chambre soit na salon soit soko ozalaki wapi revoir peu moins un peu projet il faut les années bateau biso yebi na maison mère ba Serge Mabiala wana Serge Mabiala koyemba pe na poto pe atindi pe voix on comprend ba Serge Mabiala ba Lacoste a jeje pe oui boko ko maîtriser ta koyemba pe atindi pe on comprend bo beti biso biloko wana to mona na ba kibwisa pipa on comprend et ko sala biso ba mélomane na yo na niveau moko ko sarate gola lelo mais membre maison mère akala fa na maison mère akala so ozong sa biso ce qu'on a image na biso ya maison mère ndengo ya dynastie OK donc on sengi présent ferré Bill Cliton boluka terrain d'entente bino mibale soki okosala ngota pona nga monseigneur dangwe ekosala ngai bien tala na émission moko na fuka mi deux fois pardon monseigneur dangwe zonga na dynastique o memi o yembi papa Lutumba o yeli biso papa Lutumba na animation ba doyi papa Lutumba na animation te ngai yoso memi na animation o yembi ba iofela o ba fina biso ba madilu ba yemba ngona vocal na ko yemba mayo kena na animation monseigneur dangwe ngai monseigneur dangwe mono na ba te so ba sala tipo ndengedi ayana ba biloko moko boye o to mona ngo pa Serge te ndema muso sala Serge likunya ndangwana mais muto mdana ba qualité na ye Serge vivant na likunya Serge mutema mabe ba vio moi façon Serge se comporter za ki mutema mabe on comprend so biso ba golwa to lingite ke azala pembeni ya ferre na ba comportement modèle wana rien ferre banguna na ye baza batu msuso biso to yebi mais munguna ferre aza ancien na ya maison mère te so lelo yango créé que ferre na Bill Cliton ba koma banguna yes Serge jamais ferre na Bill Cliton ba koma banguna te biso to boyango biso ba golo to boyango to comprendre déjà rôle ni Serge a joué a cause appel mutinda mit ninga ce qu'on a ko dénoncer a cause appel mutinda mi yaka sa musala na ona dynastique et sili oza misa ferreté oza pe porter parole pe ferreté ça musala na dynastique okoma ko leka oloba pona ferre biso ba gola to zali to oloba pona ye ba porter parole pe bazali pe baloba pona ferre Serge yaka boaka na studio sala musala na yo et sili un point ba Bill Cliton pas sala musala pe na ndenge na epo boaba misa ferreté bino mudamudana leader na ko na ye voilà et sili yo so ngoko maneti okota na me okota pas ferre au boire la place en
Au bar pour la dynastique. Voilà, Kiko, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission à l'élo. On a évité mot de la fin non, par rapport à l'émission à l'élo. On a dit pardon et tout. Et puis, si vous avez un boté, na rythme, il y a un beau candé qui est d'accord. Oui, pardon, il fallait senga makaka parce que tous un souci, il y a dynastique, na niveau mort ça en a été. Donc malobananga sou que zali qui na émission na rôle baké, shit nanga bo comprendre que na shit ka na dynastique. Donc na yaki ma koleka na tumba pour Monseigneur Dangwe ayoka mbela na ngai ya ko s'excuser liboso na ye na kombo ya ba golo nyonso tout ya ko senga ye pardon atika koyoka biyoka yokawana ala na ba golo te ba faux gaulois. Moi, le vrai Gaulois, n'a pas pardon, azonga na dynastique, va continuer projet na bango parce que dynastique, il reporter un principe Big Liton, il reporter un principe faire recherche de poule, il reporter un principe na MOP Serge. On comprend. Ah ouais, on te va tirer on na MOP pour aussi ça m'a mouillé sur le côté. Donc c'est un peu ça. Babindombe, bangonyo surtout et bah c'est bon un plus parce que ça na ba te belo ba vandi, bah c'est la dynastique wana. Et belé ba vandi do ba regretter ki pe pour basuka ba chance à lekala ba émission te eza ba te belé na ebiso ba misu ba leli ngana mona mutuma leli amoni Big Liton na sele émission ya longo na dynastique muto alela aleli poane faut moi que c'est loko ba ozela donc c'est un peu ça na pesi mbote na ngana patron ya chaîne oyo hein le petit Zakari Mwamba ZM comprend donc ba mbote belé sika zali na pesi pe mbote na yo pe merci na yo ndenge oyambinga ye na tumba et tu est-ce qu'on defona lia tige na ye moko petit Zacle petit Zacle pe fa ya manga na tumba donc to tele maye makolo nga pe makolo ngulu gonda mukuse yala takanzamba ngazona ta gonda mukuse makolo ngulu eza suka eza suka parce que ye pe na biloko na ye ngapi na na biloko la gai danger donc ba mbote belé na famille yo ça na famille Makanga na Patricia la Pulga Costa Nostra de longue taille bambote belé bambote na bana nanga Memodi yosa Logdin yosa Mercen yosa donc bambote belé c'est ça na suki na ngana. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Kikoyo, ça, les Gaulois. Donc, on va dire paloli marambon vraiment. Ndenga lobé les sali pena bien makasi. Donc, il y a bilazon à la dynastique. Donc, bah, il y a posa naie, babipo, talakaka. Donc, absence naie ko créer trop mon ya makasi vraiment ya bil. Yo ke la ba Gaulois mawa, ba sengi yo penza. Bo créer terrain mort d'attente nan de kona offert egola o aza vraiment de kona boye bani bien makasi bo meka un peu ko so la pour évolution kaka ya makambo ya musique na biso ya mboka Congo. Donc merci na bilos tout de partout esika bozalaki. Un grand merci aussi à Yannick Kini à Rombox Babylone qui détient les drapeaux depuis Soudafola. Pourquoi pas celui qu'on appelle ingénieur fiscal là ingénieur fiscal là papa na bébé Aziza bébé pro Moteur Batama Nancy, joyeux anniversaire à vous papa, ingénieur fiscal là, pourquoi pas celui qu'on appelle Excellence Junior Tonda. Excellence Junior Tonda, Montomoko bien. Excellence Junior Tonda, Montomoko bien. Maka c'est vraiment papa social. Oh sur la réalité on a des mois au Saranate balobi. Donc merci na aussi qu'aux alliés vraiment. Dans les 17 déjà ce que on s'enrôler na que bana ya ngaba nyo surtout ba oza no fu mula pour soutenir o ya bango candidat ba bi candidat na ngaba zaka moko Excellence Junior Tonda dans les 17 oyo ba tout ba oza na pour soutenir candidat na bango balobi ye asolara tellement qui to makasi ba ko voter karayi. Donc Excellence Junior Tonda merci na yo et si que vous allez pourquoi pas trésor mutu wa dollar. Donc, et Indeki Mabe, samedi 13 novembre 2022, awa na villa chez Dani Dendele de Madrid, Oezwami na veni Beteke numéro 2, derrière station ma campagne yandi melangaike. Ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelangaike la Dani Dende. Eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza ko uta de partout dans le monde baza na pose ya ko passer ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid
l'homme qui arrête le temps. Yaya ndimelanga ike na occasion oyo et sangisaki bato tout bakenda nsango ezalaki avec impact na idéologie. Na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer Villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact na idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka. Yaya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na Villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe ayeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tangwa kiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda nsango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali isine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie.